mutu nyonso akozala na posta ya porno ya Chalamwana ezali awande biso sikoyo tokonuire ye Chalamwana ayebake non Kabila nde ingrat azali mutu oyo aboma Laurent Désiré Kabila ingrat azali mutu oyo aboma Katumbe Mwa ingrat azali mutu oyo aboma Mamadou Ndara ingrat azali mutu oyo balobi boye jet privé ata mon côté jamais ko pumwa likolo sans signature ya Fachi Beton. C'est depuis qu'il est au pouvoir. Alors Kabila okenda wapi? Asa la prison à ciel ouvert. Asa la prison à ciel ouvert. Yango no monaki na nyonso to yoki bake Safari Beach, bake Kingakati, bake boye basali boye solution monanité. Ndeye sur juger bon lobby pour le moment. Na quel Lubumbashi appelle Papa Kyungu wakuma za sali message. Fachi be alobi soki aza kokanisa gazoya akofana na kimia te. Chalamwana yemba. Yaya total état de droit. Yemba na ndo zo yemba. Mais soki bazuyo hotel be Maman Mkolo Tala Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup. Otala ki match yo moko parce que yo nde chef de l'air. Correcteur News TV, Awande correction Yaba News tout. Donc Awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement sur la Correcteur News avec Yemoko Rachou la caramel check c'est pas pareil na boya pona nini okomona tolati tiniki wana na se mutakala yango to banda koloka Kongo sans formal na zo répéter na loba na sakola na naza sacristain mais to banda kolata tiniki wana oya pembe il faut longola bilamba nyonso mutaka to zo lokambo IDPS FIFA Parti au pouvoir FIFA Fachibé alors Lelo avant de kotana actualité politique il faut te répondre na Tchalakoko Chalamwana teme Chalako oyo abimana muze aye abimi lisusu na Hippolyte Kanambe l'air a exploité ye apesi Emmanuel Macron oyo tobengi Claude Machala mukolo ya Chalamwana na musika IDPS FIFA alors mutu nyonso akozala na posta ya porno ya Chalamwana ezali awande biso sikoyo tokonuire ye Chalamwana ayebake non Kabila nde ingrat azali mutu oyo aboma Laurent Désiré Kabila ingrat azali mutu oyo aboma Katumbe Mwa ingrat azali mutu oyo aboma Mamadou Ndara ingrat azali mutu oyo aboma 14 millions de Congo kombo na ye Hippolyte Kanambe awa sikoyo ka cher combattant IDPS FIFA toloba te eloko wana babimisi yango mpo badeconcentre biso mais tokobeta Chalamwana masasi ande tokorépondre ye ande tout désormais na chaîne oyo akomeka kodiffuze nzembo wana ezala na TV ezala na radio akokutana na peuple congolais na nzelana et puis Tchalakoko il faut yebake non ndenge ezali wana yo na Congo ezala libanda okotikala lisusu ko se produire place nyonso yo okoyoka ke non Chalamwana azobeta na sala songolo mpakala yato signale bisonde IDPS FIFA parce que oyo eza lisusu ta ya distraction te boete awa sikoyo yoka chers compatriotes politiques et combien les nazoyebisa yo tozopesa Kabila kanda avant décembre, Edi Kapen Liba IDPS FIFA
oyo tobengi général Munene na Kinshasa. Ba ex aye na plus de 500 ex-phases. Na Kinshasa. Oyo bazali déjà sous contrôle. Il y a République démocratique du Congo Mobimba. Yango bomona ki mu kwantombolo après révélation ya Kabila ndenga komelaki ba président ya Union africaine oteno Fachi soki a respecté accord te Congo ekozonga sima pendant 50 ans. Il faut boyeba que non Kabila alingaki a se déplacer à Kende Lubumbashi. Na komi na aéroport bakitisaka ete basali nini. C'est viva. Ba Kende boye na nzela ya Kimbas ya nini? Ya Maluku. Olive bakomi kodepeshe babiloko na bango bameuble tu nyonso na Kingakati. Ezali mpona koyebisa yo ke non makambu eyindi maka makasi awa sikoyo kocomprendre ke non ndenge ezali wana Fachi asignaki partenariat stratégique na individu te mais na États-Unis awa na conseil il y a Nations Unies, na ba grande puissance nyonso. Il ne jure que sur l'arrestation du politique Kana. Parce que va comprendre que non, Moutou abanda qui ko bloqué procédure ya peu, processus ya peu. Na RDC ezali Rwandais politique Kana bekase. Oui, merci maman Rachel. Tiens, le monde financé na bakabiliste pour créer trouble na Fachi Béton, na PP congolais. Il y a tous les complots au Basali parce qu'il y a le but une gratitude. Mais un vrai Buzo Basekana Bekasemberambe. Kabila a détruit le pays depuis 2002 jusqu'à 2020. Toujours pays, donc il n'a pas fait. Tchala Koko et Tchala Mona, la population congolaise quinoise, mobilisée comme un seul homme, que ici, Tchala Koko, préparez-vous, la tempête, comme déjà avant la Kinshasa, opération de Ebinda, on parlait de bêtises. Kanambe Kazembe Azali Dinagon de l'Apocalypse. Maintenant pour installer la carte de Kinshasa, le Congo. Fachi Béton le 23 juin 2019. Après ça, Kimboka Oyo, Mboka Yanzambe. Tous les complots dévolés, tous les coups. Et qu'aussi battre la Mboka Oyo, vraiment, c'est la coupe vraiment, préparez-vous, le pire arrive bientôt. 23-0. Marche one attend les lots. Ceux qui toquent l'élection, tu vas gagner. Vrai ou faux? Vrai. France 24 lobby attend que l'élection les lots à combattre. Il est l'homme le plus populaire du monde. On va être les Maboko. Ok, il y a Fongola. Fongola. Mon maman, Mambo Masso, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil apparaîtra. Tolobi Boye, Boyo Kabiso bien. Merci na baonyo va se présenter qui peuple congolais, va se présenter qui na marche. Tolakisi en vue de tout le monde. Monde Mobimba, Tolakisi force na biso. Tolakisi force ya Mukish. Jour wana Mukish azalaki na nzela. Vrai ou faux? Vrai. Balobi, merci beaucoup na ba Congolais Congolaises qui ont participé à la marche du samedi. Tolakisi démonstration de force. Topesi bango musala. Ezali ba Congolais mususu avandaki na ndako. Azoloba ke bapekisi marche. Ba combattant mususu bapekisi yango. Le faux combat. Le combattant. Bakuya kuya. Il y a 100 jours. Toyebani bilongi. Tokendaki wana. Si bomoni bango bazaki na lemba, babeti bango bagazi, bomona kite. Bazwi bagazi na lemba. Na komi na lemba. Bapanzani mbangu. Mais biso tozalaki na changer. Il n'y a pas de caméléons. Plus de combien de monde? 10 premières riz, Zélé Kangami, Total Aboé, Augustin Kaboué Mouana Bouté, notre délégation, Total Kotoyo, le président Aïe, Kabunda Kabund, Total Kotoyo, Frank Djongo,
totala kote baati lukwebo nalola mwana totala kote nalola mwana c'est-à-dire bakongolais basepende en charge. Merci beaucoup na bakongolais nyonso base prendre en charge eza likambo mangwe tolobaki ya tro awa toyebisi bino eza likambo mangwele awa sikoyo eza problème ya baoccupant na baautochtone. Qui sont les autochtones? Il faut boyeba yango. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwana mbo Jean-Pierre Bemba mwana mbo Moïse Katumbi Chako mwana mbo Bahati Lukwebo mwana mbo Frank Jongo mwana mbo Mokia mwana mbo nani mususu Jomi Ndongala mwana mbo Muyambo mwana mbo Muyambo mwana mbo Jumu wakumwanza mtoto Katanga wa sali déclaration lobi boyoka ki déclaration asa baba kiungu baba yebina kombo nanga president Jules Wana Somo baba kiungu wa mujambo yenu asante sana tuko bien merci beaucoup bandundu ezaki motivé bolandi directeur de cabinet chef de l'état Eberand asali ba plein ye moko ya kosakana te lobi dimanche est-ce botali yango directeur de cabinet Eberand ya kata bandundu na ebisi bino plein bato nyonso na nzela bayembeli mokwantombolo mwa mai yo ou rien na bandundu na kikwiti lobi dimanche bazoreklame kaka courant na mai batindela biso kaka courant na mai esili ye avanda na ye libela. C'est-à-dire tous les peuples ont parlé le même langage. Vrai ou faux? Yango to sengi élection à tel elo, to combattre bino. Bokopola. Mais na yango to lobi, avant to kende, il faut identification nationale. Vrai ou faux? Vrai. Après l'identification, recensement. On doit recenser le pygmée. Le pygmée, va consulter qui va vrai ou faux? Vrai. Je dis. Sans formol. Bozolala. Ma pygmée, les premiers habitants du Congo. Les frères de Moubaki. Bazali Awa. Salamona Biemba Yemba. Yaya tozala état de droit. Yemba na ndo zo yemba. Mais soki bazuyo okeli be Maman Mkolo. Tala Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup. Otala ki match yo moko parce que yo nde chef de l'État. Ata mutu moko akotaki na kati te. Nanko. Kabila tali match epa na ba. Mais Félix Nakata stade ye moko azobeta maboko. Yaya, na sepeli makasi nde oboya kitoko ta stade. Po bato bamona qui est le président, qui ne l'est pas. Oui. Le président, c'est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mkwanto. Oyebi ke aseki bonga mpe na bandi koseka na ndako. Na mwasi na bandi koseka. Ata balingaka mutu. Aseki. Boyebi ke aremetaki ba clé, ya ba type, et pas ba contact, et pas ba joueur. Ba kenini ma pesi bango ba contact. Sans formol. Motema malamu ya ndenge nini? Elengi ya feti. Siko etikali ne contact ya biso ba président parlement. Tala. Président nyonso parlement nazo annoncer sikoyo en tant que prophète. UDPS viva. Viva. Bazo benga siko ngai na palais de la nation. Na ebisi bino nga na bombaka te. Bakobenga 3 présidents. Mais président liboso Jules Kalou contact kaka boy erna kozwa na zoeli ba musu yaya bazobenga ngai na butu babenga allo monsieur bonjour on a besoin de toi à la présidence de la République. Ah oui, je viendrai vous voir, vous me faites signe. Vous me ferez signe. Naza d'accord, il y a beaucoup de Mkwanto molo yebi que Gilles existe. Ce qui est yebi ngate Mkwanto molo yebi que Gilles existe. Sikoyo
pour n'acheter. Même maman Brigitte Mwanzakabeya, avec que Gilles existe. Babi Sangwana et Zoya, Nakotandangwa et Zo, même ma combattant au fait. Yaya, nakondima na bébé c'est nanga karibira, mais na nyoko la batoyo. Soki mukonto mona lelo chengai ministre transport nazo signaler bino boko sala perte transport 300 francs. Soki batulinga pona nini osali boy le peuple d'abord. Bachangai kaka na ministre ya transport mukonto mona lelo kanga bien. Tianga kaka ministre ya transport na koso ba transport na nyoso iye na 300 francs. So bokolonga musa bolonga musa. Le peuple da papa le banque le peuple da ata 200 francs. To kolia na diamant na cuivre na éteint mais na transport merci beaucoup. Président Richard Tiko président yo le biri. Bana poto wazo lukayo. UDPS, viva! Viva, viva, viva! Tu sais que c'est super national, Félix Bonjour, bonjour. Bonjour, Lissousou. Apparemment, on appelle ça bonjour, Nelson. Pourquoi nous sommes abattelés, on continue toujours dans la liste Nabiso. Alors, et là, on a compris à Liboso. En tout cas, il faut tomber dans l'union sacrée Maboko Makasi. Papa Ben dans l'union sacrée Maboko. Union sacrée et Kokabola Biso dans le régime Yakabila. Pourquoi Nazolo Babongo? Puisque Soro Landaki Mokonsamboka Azalaki très clair. Alors, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Fatibé. Merci beaucoup. En tout cas, il faut l'endre la parole, mon Mokonsamboka Solo. Yaya, Kanisa bien Fatia Lobaki 2020 des années d'action. Alors, où allons-nous avec Namaramboueta Action? Puisque Ndenge Sana Tosalaki va élection. Mais comment Tosalaki élection? Mais Tokomina Ignosa. Mais ça politique, il n'y a pas personne qui sait que. Puisque nulle part au monde entier, union sacrée. Yaya, Soko Yebian Mote, Talaba Sinfort, Olive, Alingake Kiba, Osalaba Complot, Balobi Yaka, Pesa pièce d'identité. Aucun de wapi. Qui pesa biso signature ya Fati Béton. Awa Kanamba Alingake de Lubumbashi, Boyoka Kibino Nyosotu, Togo Solo Lango. Alors qu'est-ce qui se passe? Bango Batali déjà qui a un bébé. Yangono Monaki ba gouverneur Nyosotu Bayaki. Bayaki kana lolenge moko na message moko. Bango balobini nous avons proposé chef de l'État que non pas renforcer le dialogue. Alors tu sais ça bango ngongesia ke aya zero koyoka. Toujours na kati actualité politique na banya auto bengi Chine Rambo interdit de survoler. Voilà. Yaya bato babanda ko benga Fati Pantin placebo. Tonomaye Elilingi, Bachasso et Bima, les ça, Kanambe na Njili. Il fallait qu'il y ait pour moi, mais bah, il bien. Il est interdit à Joseph Kabila de quitter Kinshasa pour Lubumbashi, c'est ça même. Fati a refusé d'autoriser les jets privés de Kanambe de faire un déplacement comme c'était samedi de survoler. Donc cela veut dire quoi? Asenga qui est à Kopumboya. Yo bandaki koloba bakokanga yo mukoloni papa moko azalaki awa. Mais il faut tala basine du temps. Nasekaki ya trop pourquoi? Fati déjà zakangi Kabila. Balobi boy jet privé ata mon côté jamais ko pumwa likolo sans signature ya Fati Béton. C'est depuis qu'il est au pouvoir. Alors Kabila okenda wapi? Asa la prison à ciel ouvert. Asa la prison à ciel ouvert. Yango no monaki na nyoso to yoki bake Safari Beach. Bake Kingakati, bake boye, basali boye solution monanité. Ndeye sura jugé bon lobby pour le moment. Naquel Lubumbashi appelle Papa Kyungu. Wakuma sali message. Fatibe. Alobi soki azako kanisa gazoya akofana na kimia, akofana na kimia te. Et d'ailleurs akoya wapi atonga wa. Pour fanda pe wa. Wana Papa Kyungu. Alors ndenge sawana. Fati aboy kopesa modo pona moi jet na ye wana emata. Alors président Gilles a confirmé que jet eza kutu babotoli yango. Olie ba pekisa me babotoli yango beta maboko te. Kabila babotoli eke pocha tembete. Information yo lukana na top Congo yo moko lelo ozo contredire Kisa Lusakwen. Lelo yo moko banda okumisa Lusakwen oza wapi.
puisque Batouana Maloba bien Fati Bassa, les lots Kabila va interdire à Matolanda, na ba chaîne, na ba débat, na ba presse, ba canal, ba nini, tout ça. Rien que sans formule, puisque tous c'est une information claire. Kabila va lobby à Matate, puisque Fati a interdit, na Kassik non surtout à FCC pour voyager sur le territoire national. Il y a un bon qui ministre Nabino, Yamin, na Nene Koulou a pigé pour toute crise 5 fois. Là, il y a des choses qui pouvoir être combattre. Quand on a ça déjà d'attente, la crise est bannie. À comprendre que Fatia est ce qui bango déjà. Si quand FC ça là, la zone dream, on va comprendre que beaucoup de ceux qui n'ont qu'à. Mais les lois vont comprendre. Toujours dans la actualité politique, il y a un autre banda où Martin Fayoulou, Fatia est toujours président. Il y a Martin Fayoulou, il y a Jean-Pierre Mbemba, il y a Batunion surtout, il y a la République démocratique du Congo. Puisqu'il y a Tozo le Baboé, Union sacrée, Union surtout Bomoni, Union sacrée qu'on a Massolezo Betama, jamais à Maroc, jamais à Tunisie, jamais à Sénégal. Massolezo Betama, on est à la République démocratique du Congo. Alors, il y a aux Rwandais, aux Sénégalais, au Royaume Kosa, la ligne Naka, toujours dans la actualité politique. Une réunion a été tenue très récemment à la Maison Blanche. Fatibé, Zonstas le Ramon Maïbé, Moukisibé, Esprit, Yaya Filmeba, la Maison Blanche Yoka. Une réunion a été tenue très récemment à la Maison Blanche sur la situation en RDC. Les hauts cadres des ISA ont discuté sur la possibilité de sanctionner certains responsables congolais qui sapent le processus démocratique et qui sont trompés dans la corruption. Le nom d'Albert Youma était mentionné ainsi que les noms de quelques membres du Parlement. Et ça là qui me un certain vendredi pour la Maison Blanche. Vu que la politique est dans la République démocratique du Congo, on a déjà après basali réunion. Alors réunion on est à la clinique. Baza déjà prêt à co-sanctionner bateau basala déjà bamabeka la yango ba lobby réunion on est à la sur situation ya République démocratique du Congo. Kaka ba au cadre des États-Unis. Donc ba sénateur na ba décideur. Alors il faut comprendre que ba lobby ba co-sanctionner ba responsable congolais ba o ba sapa qui processus ya démocratie. Ya liboso za kanambe. Non, oyokaki alignaki masoyo alingaki Lubumbashi il fallait kakima. Alors na minute au lobby tozo beta kaka combat na kati ya kaji. Donc il faut pimenter. Ya wana pacha lobby yo bandaki ko saper processus. Bimaka siliba ya nazo ebisa bino solo kanambe interdit de quitter sur le territoire international. Est-ce que top Congo ebisi yango? Est-ce que ba media na ba ebisi yango? Et puis papa ka songo zo sala mabe ozo kanga bana nyonso bazana ba lox mais Kabila mandefo leki belé azala chilete mandefo leki belé ya salité. Papa ka songo bozo banga ye bozo banga ba innocent mais mandefo ya Kabila bozo mona ngote. Voilà, bazo s'appelle démocratie, na bao bazo sala corruption. Combo etangami makasi, na bao baza cité na corruption. Eza Albert Youma, na ba combo ya ba membre sous ya parlement. Toujours dans cette actualité politique, le FCC a envoyé leur mémo auprès des présidents de la République à travers les gouverneurs des provinces, plaidant pour un renforcement de la coalition FCC Cash. Le peuple congolais dit non à non. Toboya, ceux qui vont monter qui député, gouverneur, on est belé. Ceux qui ont la nilère, bimi, on va passer un micro, à l'obaki yango boy. À l'obi toke concerne mon konzamboka pour coalition to renforcer yango. Et ça là, donc il bazongana. Alors nazo et Sabino, mon kontombola lobby, l'air est déjà sonné. L'heure est grave. J'en ai bon qui bango kasanji bazo ya yango kasanji tika ya. Mukwa ntombola ko pardonner mais na kati ndaku na ye disque moko ezalaka wana ongo ekasanja boma batu na katekelai l'air papa mungamba Jonas ayaki po sengela ye l'air mama bombulu ezalaki fatia alobi fanda nonye papa Jonas pongoli armoire azui disque acheli alobi yo moko tala bilongo ekasanja sala même fatia le razo kital awa na kati ya auto bengi campagne na ye mengo ekasanja sali ba makamoko grave. Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV.
s'abonner massivement. Tu as vu Correcteur News avec Yemoko. Rachou. La caramel. Check, c'est pas pareil.